Bajenoi. Ndenge ba papa bazalaki tuzaki libre tuzaki kotambola. Tango wana papa Mfuma Mbanza azali nano. Papa Paul akenda kotambola na ye na Kabinda. Tango na Luanda bayoki ke Paul aza na Kabinda basali programme bakende kozwa ye aya kovana na Luanda. Nde sika wana azwaki ide ya kende kovanda kuna na kotonga bandako na ye kosala misala pe bato bakoya na nkamba banzela fo ya kokangama kaka aza kolinga te mbongo ya Angola ya na nkamba etonga pe Yerusalemi. Sikoyo desordre wana etango ebandaki papa yoki yango. Tango papa yoki yango apreparaki papa Mbenza na papa Nzungasa bakende kuna bakende otala makambo eza koleka kuna wana pezaki papa Mfuma Mbanza. Papa Mbenza na papa Nzungasa bakende kuna oyoka papa Mbanza ndika alobaki na papa Mbenza. Merci papa ndenge opesi biso ozala likambo wana ya solo lisolo yango ezali boye oyo papa Mfuma Mbanza atindaka ngai na papa wa Nzungasa tokende kotala likambo wana. Papa Paul afandi na Luanda. Tango azali kosala sikoyo ba rapport ezali koya na nkamba eke makambo mosusu oyo ezosala makuna on dirait que papa Paul azali kobombama papa Mfuma Mbanza. Likambo nini oyo ezalaka kuna l'État alakisaka mabele moko oyo ezali te ya Lingomba po ete l'État atonga université. Na ntango wana l'État apesaka mbongo apesaka $700,000. Alors bango kuna na Lingomba bango na bango moko bamoni ete on dirait mbongo wana papa Mfuma Mbanza akoyeba yango te. Yango bandimi mosusu batunaka papa Mfuma Mbanza eke mbongo epesami awa tango wana ndenge papa alobeli yango papa wanani na papa Paul eke mbongo epesami awa po ete batonga université. Eske papa Mfuma Mbanza oyebi yango? Papa Mfuma Mbanza alobi nayebi likambo wana te. Permete papa Mfuma Mbanza abengaka papa Solo. Papa Solo, eske yo oyebi likambo eke mbongo epesami kuna na Lingomba po etonga université? Papa Solo alobi te, nayebi te. Mengai nayebi ke yo fo oyeba. Parce que oza en contact na papa Paul, oyokola oyebi te, benga papa José kuna na Kinshasa, oto na ye likambo. Ntango wana ba telefone ezalaki te kaka kotravaye na foni. Me bato babengaka sikoyo balandaka émission yango par radio. Ndenge l'État apesaka mbongo wana, et puis ndenge bapesaka terrain wana, et puis papa Paul ndenge bakendaka na esika wana. Papa Paul, papa Solo abengi papa Makonko tango azalaka na foni. Position papa José, papa Makonko wana ayebaka bisika nyonso papa José abandaki kotambola. Papa Makonko
asali tu ntango wana papa José azosala na lemba asali tu akendaka na lemba na hôpital papa Mfumu kuna na nkamba aza na posa na yo na afoni papa José ntango bayebisi ye ayebisi papa Makongo ke papa José alobi boye zonga na yo pamba te papa José aza na salle d'opération moye abima ezali te ti ngonga nyonso akosilisa bongo aya korépondre papa Mfumu wana afandi kaka na libanda awa na porte ya résidence po ete azela suite sika papa Makongo aye kopesa suite wana ngai papa Solo na ngai tofandi kaka libanda wana bato nyonso nde après ntango réponse ye Mfumu atuni papa Solo ayebisi papa Solo mono malutanganga oyo bozali kosala soki bandeko na nga ndenge bazalaki atuni yo mwana atindi mwana likambo eske okozelisa ngai obi kozelisa ye papa Solo esalaki ye pasi likambo te makambo nyonso boza kosala ngai tata na bino naza komona ba 16h nde papa José ayaka ombongo wana Solo ezwami papa Paul akosala mosala mosusu te ezali mpona asala université sikoyo papa Mfumu atuni papa José nani mfumu Libondo nani Nkozali Ngomba oyo papa ubu mfumu landilanga wa ovondeta donc mokonzi nde ndayoka liboso bongo nde likambo nde ekopanza na bato nyonso me sikoyo bino bosali likambo ngai nayibi te likambo te mosala makambo boza kosala ngai te papa Mfumu makambo mpona likambo wana makambo bozali kosala ngai bino bana tata ye mosise donc tata ye moko ayebi tozalaka na papa Solo souffle papa Solo ngabi nofo reproche papa José ndenge wana soki papa aza konyonga eza malamu te malamu obongisa likambo wana sikoyo nde esika wana nde papa alobaki yo menza na papa Wanzunga Sakwa Mkozali Ngomba ngai funa tinda bino Mkozali Ngomba funa tinda bino bokende koregle problème wana nde ayebisaka ngai nde esika wana ntango papa azosala programme po ete tokende papa Dias biso nyonso toyebi ye Dias oyo Angola aye alobi papa ya Solo ndenge esaleli ya papa Paul kuna na Angola ndenge aza kosala na Luanda se riskake makambo nyonso wana ezosalama kuna yo papa ozali lokola kaka etikete awa kuna na Angola oyebani te na makambo ndenge eza koleka kuna malamu nde papa Mbenza aya kuna na Luanda wete afanda na papa Paul elongo wete babanda kosala soki ndenge wana te eza mwa mpasi papa Dias ntango asengi na papa Mfumu ndenge wana papa Mfumu tout juste maswa tombe bien voilà programme ezali wete bakende na Angola yo appuye likambo wana oyo bayebi papa Dias bayebi force papa Dias kuna na Angola papa Dias asalaka tout po babimisa bapasseport po batia kaka visa nzoka nde papa Paul na papa José bayokani eke bapesa biso visa te donc likambo wana nde esalamaka ndenge wana tipe papa Mfumu ntango aye komona eke bapimeli biso bavisa kadi yambuka leno Lubwanda kaka Nzambi anisikala me tata
Moma wonso no sikalanda mo si batala makuiza kuntwala. Donc papa fuma mbanza wiki bo fanda na bino. Bo fanda na bino kende lisusu te. Kasi makambo nyonso bango bazoko sala papa Paul kuna ye moko tata mutakolanda makambo nyonso wana. Ndenge nazoloba boye je suis que bakali kolanda biso bayebi likambo yango très bien. Et papa solo pe abengaka papa José na foni. Papa José na moni ndenge papa anyongi na likambo wana eza penza kitoko te. Mais finalement ye papa solo pe bakangelaka ye visa baboye kopesa ye visa kote akende Luanda. Yango ta wana papa solo si abali déjà. Oliege papa solo accompagné moi si na ye moi si ne comme takeda. Papa solo akendaka lisusu te na place wana mpona likambo wana. Nini mbongo wana ya $700,000 oyo l'État apesaka mpona construction ya université. Eza mabe te mbongo wana eye mais il faut quand même ngai mokonzi ya Lingomba nayeba eke projet moko esalami na Lingomba ya Angola kuna na Rwanda. Donc papa nde ezalaki ndenge wana. Merci papa Mbenza. L'anxiété papa azalaki acte oyo esalamaki wana papa atiki biso moto azalaki mokonzi kuna papa Nunes 2001-2003 ntango makelele ekwei ayeli biso bango tozalaki na Brazzaville tala makambo ezokwea kuna na Angola nani Paul bon tobingi papa wa nani papa nani alobi na ngai zala nazwa permission epai ya Paul ngana mpe na kama donc azalaki na domine tobingi papa Makani aye na ye te tobingi pa Mabize ye nde ayaki tosi papa Mabize na papa Sumbe délégation eutaki mpa na biso tindaki kuna bazalaki menacé nakanisa bobosani te boyebi mpe boyebi te ti lelo oyo tozotala alors mpona kokende na Angola ndenge papa asalaki programme ekomeli biso problème po ye nde aza mokonzi kuna bayokelaka nde ye olobi nini aza nzambe te kasi kuna mpe aza na bandimi na frontière soki bato baza koya na nkamba bamonaka pasi vie ezalaka chere makambo nyonso pasi ntango ezali oyo baza kondimela biso ya biso wana oyo bazondima te eza ya biso te oza na likambo oloba ya mokuse. Merci papa mpona maloba ya solo tokende badetail te na masolo oyo ya Paul Dibuya makambo nyonso papa mama toki koloba ntango eyokanaka papa botindaki ngai na Luanda tolongwaki awa na novembre ya 2000 ntango nakomaki na Luanda ndenge kaka bopesaki ngai mbote akomaki pre ya kotika Luanda nakende na nga kaka nakende kokufela soki pai wapi mikolo nyonso kotikela nga bandoki ya boye na kosala ndenge nini na kilsi dimanche donc azali na ye na eloko te ntango tie kaka makolo na yo na Luanda na 2004 azalaki déclaré non grata pendant 10 ans kaka mpa na biso nde tosalaki badémarche ya kolanda te mbele torécupéraki nyonso donc soki yo nzambe obongisi yango papa aza na likambo te wana baza banda tongo to banda ki banzala pisa nzela esa ya papa
eke lokola makambo yango ebimi tika tosilisa kaka likambo ya koloba yango oyo likambo na koloba yango oyo tikete lokola makambo nyonso mpe ekangamaka papai na ngai tika te tobimisa yango kaka ali likambo ya biso bana bapapa bandeko na biso ndenge baza kolanda biso soki toza mpenza na solo likambo oyo batata bayebisaka biso ezala papa kisolokele ezala papa lya lungana ezala papa lyangenda kontima babanda koyebisa biso boye nkiki kitulanga muntu mfumu kwete ozala na bokonzi nzambe amona yo mpenza solo mpenza okoka na bokonzi ezali nde solo yango biso moko bana soki bino bandimi ntango bapapa bazalaki likambo nyonso biso bana ludi kiki eyebi likambo wana ti alors papa kulutu atiki biso papa mfuma ndongo mpe atiki biso alors totikali na papa mfuma mbanza papa mfuma mbanza papa azako akompanye mama na poto mpona traitement ya mama mfuma mbanza ne papa mfuma mbanza yebisaka akende kofanda na Kinshasa okengelaka bana ya papa zako wana papa Tracy abotami na Bube. Alors chaque dimanche fona kosambela na centre d'accueil sika na mikolo wana tango na ye na centre d'accueil na dimanche wana tango na ye na tango wana tozoloba ludi ndenge ezalelaki papa José azwaki système chaque dimanche fo azwa faki bakende kosambela na commune boye faki Kinshasa boyibi likambo yango très bien chaque dimanche fo azwa faki bake kosambela na paroisse boye na dimanche bake azwi bamusicien asombeli bango biloko nyonso ya kolia azwi mutuka bake kosambela boye sika papa José aye kosala likambo nini alobi ete na bana biso nyonso mutu moko lisusu te akoki koyamba onkembo faki Kinshasa ntango wana boyebi likambo yango très bien bomba sikoyo papa José aye ko-instruire likambo wana na biso bamusicien ya Kinshasa ntango wana ya Jean Kisolokele azali même ye ya Jean Kisolokele bokoki kobetela ye onkembo te sikoyo entre biso bamusicien ya Kinshasa division eyaki kokota mais ndenge nini papa Jean Kisolokele tokoki kobetela ye onkembo te ndenge nazoloba bango nyonso bazali kolandanga bandeko soki tokotambola mpenza na solo likambo yango bayebi yango très bien sikoyo dimanche wana ngai na ye na centre po tosambela ye papa José aza nanu na chambre na ye ngai tala nakomi naye kokuta bamusicien na baomonier tunta ezali ngai nakipaki te likambo nini baza kowelela
likambo nini baza kowelela. Mais avant nakutani na papa wayawa. Papa wayawa ayebisi ngai ke likambo ba musicien na omonye baza kowelela wana papa José mutasali yango. Parce que bakotaki réunion na ba musicien de 23h baye kobima na 4h du matin. Ngai mpe natunaki te likambo nini yango bango bafandeli bafandelaki banda air wana natunaki te papa wayawa. Mais promoteur fo ezala kaka papa José wana papa wayawa yebisina ngai nakipaki likambo yango te. Ngai directement lokola nayebi kaza ndeko nakoti na ngai na chambre ya papa José azali na kolala ngamu nalamsaki ye. Papa Mbenza uyenda kwa Nzambe na ye kanda kwa Nzambe. Mais nazomona imera papa José soki ndengi nini ona. Natuni papa José mais likambo nini? Ote problème ezate mais natuni yo kwa papa Mbenza. Papa kisolokela za wapi nga oh. Papa kisolokela wapi kozotuna. Oh ya tata na bino oh. Papa José. Tata na yote me tata na biso langage nini wana. Bongo papa diangenda aza wapi? Papa José, pwana nini mituna ya boy? Ah bien. Tunakanga malaso pwana nini mituna ya boy. Bino bodondo. Bada papa diangenda badondo ya biloko nyose bango. Kokende pa president Mobutu ko Zambongo. Bango kaka, biso totikalaka. So bazwika kaka papa luntadi ya bakei bangwana bakeko Zambongo. Papa José, langage nini oyo okomi ko déplacer. Non, fona lo bango. Na papa firme bangwana ba société kuilongongo de bazotina kaka bongo biso to bénéficier te mais makambo bozo sala donc azo yebsanga etikali sikoyo bino mukolo papa mfuma mbanza kokufa mutu akotelanga na liboso papa zako nazo yebsa Gana José papa José langage yo epesi ngai pasi langage epesi ngai pasi. Ah bien, oyoka yango nga. Bino biso to yoka ka passe, bino bozo ka bambongo facilement. Papa José langage esali ngai passe. Eza bien te. Yango tango na wuti na salon wana nazomona itumbeza wana ba musicien na ba aumônier yo muto interdire et que babetela onkembo te na papa Jean qui solo que le passé yebla qui na programme yebani nga oh me ba yebsi nga ikasi tango to tuna yebani kasi na tango zo répondre mbala mongo na moni porte ya papa José Fongami mwana ya Jean fils Edmond aye kokota mbala moko ye papa José abikoloba sutu esili bala moko tikana lata pantalon na chemise tokende wana tokende ko calme etumba wana tobimi ya lati elamba toyi na salon wana bolimsanga faki papa qui songe à l'obieke bino ba aumônier lokola ba koti bino na lingomba bete boye ko boma biso nde bato liboso boko boma soki boko boma biso biso te ko défiler te na onkembo ya papa qui songe bazo yoka nga baza nanu envie papa misibe ozalaka na mukolo mingi bazalaka faki oh mais ezaleli oyo yango te na biso bana ya ba papa et puis langage wana ozuli yango wapi papa José biso bana ba papa langage wana yango te oh non bambongo nyonso kaka famille ngenda bambongo nyonso kaka famille qui solokele biso to se retrouver na rien mais likambo te mais tokosala tout na likambo oyo tata Nzambe tokosala tout toko déranger pote biso nyonso tozangela
papa José asali kolandanga tokosala tu na likambo oyo ya tata nzambe ya molimo santo biso nyonso tozangela me biso mpe na famille oyo ya biso tokosala tu tokobloke pays moko po ete tozwa mbongo tokobloke na likambo wana ngai esalaki mpasi na jeune oye nakogardaka likambo yango kasi on sait très bien que toute vérité ne faut pas bonne à dire. Mais lelo nabimisi yango ndenge papa atienga musapina na kingo. Donc le tout est parti de là. Mbongo. Kaka na famille d'angenda, famille qui soloke le mbongo ezoko monana bango bazoko se retrouver na rien. Et que bako bloqué mboka moko pote bango pe bazwa mbongo. Siko etango tokei wana ye moko asilisi etumba wana bondeli ba musicien d'avance biso nyonso toko défilé ngakutu na kozala liboso na papa Mbenza esalamaka ndenge wana metango akitisi kanda ya 2 camps na ba aumônier na ba musicien siko tokende kobongama na tango toke kobongama siko papa Charles aye papa Martorel nani papa Arma aye papa Alphonse pe aye toyebi to yakanda kwa Nzambe donc nazo bosa na date mais na bino bato Kinshasa totala date oyo ba musicien oyo to betelaka onkembe pa ya Jean Kisolokele fils donc etumba ezalaki wana yana ye moko ya Jean atomboki to yebi biso bato Kinshasa ndenge nini ya Jean baneko to ngai makila ya liboso ya bakoko tata Simon Kimbangu fo kende ko boya ko betela nga musique bino ba musicien koko akolandela bino waketango wana tango alobi ndenge liso biso tokotala esika koko ndenge akolandela biso faki oye toyebi likambo wana toyebi likambo wana te boyebi très bien date wana papa misible nayebi papa Charles nayebi papa Arma nayebi papa Alphonse papa Alphonse nayebi papa Firme pe tango laki envie mais biso lufundu nini wana papa Charles papa Arma papa Alphonse papa Firme lufundu nini tozali kolakisa mbongo nini tozana yango oyo bazali komona ke biso todondu na mbongo surtout na papa Charles bino bokendeke na mama ozwi mama le oke pa ya président Mobutu bapesi bino mbongo ebele ale mbongo nyonso wana bino bosakanaka nango mais tokotala awa tata lokola baza susu te tokotala pe likambo wana tango na bisi papa Charles papa Arma papa Alphonse papa Firme regret yaka makasi mais donc na likambo wana yango emonanaka ete objectif na bango ete bango pe bazala na mbongo to comprendre ne sika wana donc mbongo yango bamonaki te ndenge balobeki pe biso photo bloqué moka moko pete mbongo wana ezala kaka ya biso po bino boganye pe mingi donc esika wana papa ndenge nalobaki ke bika ya fumbula mama onso no ya fumbula mama onso maungu mankai madiwange ndefi tomuni ya Maria azo ya wana azo kota ye pete mwe munene peut-être
Rajenoye. Todo que de 18h, to banda ki pekala. Rajenoye. Donc, likambo ya Angola nde ezalaki ndengwana. Metango nazongaka pe na nkamba napesaka rapport nyonso epai ya papa. Sima na likambo wana nde yango wana nde sikoyo mbongo wana ya université eyaki kobima. Tango bango bayoki ete ngai fona kende, donc bainterkalaka mpona mbongo wana. Ye moko papa José bayokani na ambassade na tango wana ke bapesa biso visa te. Ndenge nini naya comprendre likambo yango po ngai pe na tango wana papa Nyami, papa Brino na papa Vangu bangonde tobanda kotinda kuna po ete bazwila biso visa. Sikoyo kuna tango bango bazokende nde ba protocole ya kuna na ambassade bayebisi bango ke moyen to accorder famille ya lunga na visa ezalité parce que mitindo euti à partir Angola. Papa José qui solokele mtaleka kiawa poete bape sabino visa te pamba te soki bakei kuna bakende ko déranger programme oyo ezali kuna ya Lingomba. Nde baye kokomisilanga message wana. Nga pe poste tango wana ba valise na biso ezalaki déjà prêt mpona tokende. Et ye moko papa José après 3 jours tango bapesinga message wana aye komona nga ka toujours na centre d'accueil wana. Oh, papa Mbenza yo zosala démarche mpona kokende Angola, mais mpona nini bazokangela yo visa nga lobi nayebi te ngai nazwi visa na bato na nga baminganga na nga oyo bazokende na ngai foto kende kosala ba opération eza kuna, donc ngai nazwi visa na tango wana ngai nazokusouvenir, je souvenir mutu bazokende na ye mingi anesthésiste Mafuta. Papa Mafuta apele kula pe ayebaki ne makambo te. Biso ndenge nini tozwi visa facilement na docteur José Kisolekele yo ndenge nini bazopesa visa te. Mais kula nga pe nalingaka na nga bitumba te si bayebisaki nga wana etali bango bayebi pourquoi bazopesa nga visa te. Nde nazongaka nanga na nkamba papa ayebisanga ke sivutukaka kunkamba ndenge nazongaka. Mais objectif na bango baluka bango pe esika nini bakozwila mbongo. Donc likambo mosusu te. Pona likambo tata Molimo Santu oyo balobaki ete tokotia désordre po ete biso nyonso tozangela. Biso nyonso. Donc likambo tata Simon Kimbangu ebeba nango. Donc Trinité ebeba nango yango esika wana makanisite yango papa Fumambanza aye kotika biso balibike biso nyonso photo zala na même titre ya premier adjoint, comme ça biso nyonso toko diriger. Mais yango na uti koloba awa eke makambo nyonso
nyonso wana ngai yango na bandaki kokimi nanga kasi lokola mutusi epasuka alors nazali obligé makambo mosusu nabimisa yango pwelele e soki ndenge baza kolanda nga bandeko soki contradictoire ezali nazali prêt ya kufumbula likambo yango tina suka papa na likambo otuni ngai natelemi nanga wana papa Bajeno ye ya solo lere ekei mitomoni batu bazali awa yo mutamuntu sisi banza Kongo sisi na kombo ya bino misatu tata Shimo Kimbangu Kiangani biso antuka likamo na ko éclaircir na tangu ya papa après papa Nunes de Afuka papa Teka président Angola apesaka mikanda na 2008 poke papa kota mebambuta na Angola babomba kangu ya mibale na 2013 mikanda wana nyonso na salaba de marche na zanango na tangu ya papa Bamba président José Eduardo dos Santos apesaka nzela poke kota Angola bambuta na biso papa Bamba sana mukanda wana kopi ngape na pesangwe papa Katembo tangu to sambaka mukanda wana pe babomba kango poke likambo ezana kulumbimbi sokyo ni achango kaka pouvoir ya bandoki nyonso na bato bazoni yokola bato esila kate papa biso oyebisaki biso bankumu tokende na Mbanza Kongo to salaki ceremonio to salaki yo yebisaki biso liboso yo na shima me biso bankumu tozongi boye papa ndengo yebishi banganga nzambe bazala shima na yo biso pe tozana shima na yo na shilishi na kombo ya tata mwana pe molimo musanto na kombo ya tata pe mwana molimo santo papa merci ndenge opesi maloba na premier voyage à Brazzaville 2002-2003 na commune ya Zande et pas olobelaki pona likambo etali ya Angola kobanda papa Paul na pa solo olobi bakosala lingombo bakopesa ngo kombo nini lelo olobi likambo Angola ezo continuer kaka na boma tango ken tsinsani ezalaka papa moko ya commune ya Kabondo alobi papa biso mikolo pasi tolelaka na nzela Angola sikoyo kuna bakangi nzela olobaka bien ke Angola tokokende na kokende na avion te mais na kokende na mutuka pamba te na zana posa na talaka bana na ngai yasuka papa tango zwi bokonzi na yo opesaki bambuta ba lettre moko ke batala makambo wana basilisi ebandaka lendi ti samedi na clôture olobaka bien ngai na ye kolongola te na ye ko bakiste mais na ye ko kokisa papa likambo nyonso ezaka pa na yo awo mokombo susu olobi tango jeteki alelaka mingi likambo Angola awo olobi ke Paul akenda kotambola na ye soki tango ekoki toyebi ke ndenge nini tokozwila ye papa ezaka pa na yo soki lelo biso bana Angola tozolela kaka boy papa ezaki tokote papa nyonso ezaka pa na yo yo ozana nguya nyonso Paul azana eloko moko te pamte yo ozana nzambe yo ozali muto ya kuna papa ngana za muto akuna ah bon papa yango tango nyonso soki nazolanda makambo Angola papa esala nga pasi pamba te Paul aza mutu oyo asalami na elilingi na yo mais aza na nguya te ya koleka yo tanto tozalaka na voyage ya mwanda ezalaka na yebike ezalaka dimanche mbula eyindaka makasi olobi mbula zela nga nasalisa mosala na ngai zela lobi mbula kuto oyo eza mbula opekisi yango ebeti tie bongo Paul pende papa nini ezangi papa papa nini ezangi papa papa tolelika pa na yo nyonso ezaka pa na yo kokisa bilaka na yo na sisi bona kombo tata pe mwana molimo santo amen na kombo tata mwana pe tata molimo santo tata nzambe papa Shimo Kimbangu Kiangani
tosepeli na ndenge mama na biso pe kokotela biso mama mwili mulobeli papa pardon mama pardon biso bana no ba bangole tozolela pardon soko tali nkango nyoso bauti Angola mawa biso muto sala mwa tu kuna tofai na bino papa bitumba Angola ezaka pa musute eutaka awa vrai angolais shungu makambo nyoso ibina ngote oyo ke bangole boy ba oyo nyonso bitumbo eutaka wa papa tala biso likambo wana likambo ya Paul papa Paul lobaza commerçant aza pe angolais te papa sikoyo bangole mutu bakomaka na problème Angola papa bato nyonso bakufa pona Paul papa kelongola Paul pardon mama mwilu pardon mama papa mfuwa mbanza pardon lebo ozonga na ndako bombo musali kambu bokelongola Paul papa bana nawe musu bali nzala papa Paul penza bana musu alala nzala boba sala ka ntsinta batinda mbona nkamba papa bana basa ba sacrifice na frontière magamba frontière mingi ya kakane za pe ana ek de sa papa pardon frangola ebi makambo te papa pardon papa tango ozonga bobongisa likambo kelongola biso Paul po makambo nyo ceci la papa pardon pena onka to sengi na taina ko na komba ta mwa peta ta molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe molimo santo merci papa na ndebo pesinga maloba nalingi nalobela mingi jeunesse toyeba ke totalela papa Simon Kimbangu nazalaki na 40 ans ezalaki jour oyo papa Diangenda asalaki accident na lukulu tokotaka ndako ya Nzambe nde likambo eyelaki ngai papa Simon Kimbangu Nzambe abanda kolaisanga makambo ebele kasi oyo nazo epengle lelo ezali na 1999 na bandaki komona message ezoyela ngai ete 2000 ans surprise makasi ekosalema tango surprise wana ekosalema ekoningisa mokili mobimba bakoyeba ngo esika moko te kobombama elobamaka au moins 3 mois soki apesinga message wana aye kopesa ya mibale tozokende na mbanza Congo papa kombo akulumbimbi ezalaki te tokokende na mbanza Congo tozozongisa bokonzi na biso papa makambo ebele elobamaka me likambo oyo nalingi na epengle biso jeunesse totalela papa bongisela biso likambo Angola na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu merci tata Nzambe ndenge opesi ngai maloba ba tata ba mama na leki awa liboso na ndenge papa bazo loba na biso makambo nyonso ezoleka likambo nyonso esengaka témoin azala ezalaki na 2018 na fête ya le 24 décembre ndenge bandeko ya Cheteki bayaka carnaval na Tongo totelemaki na papa kaka esika oyo papa vandi tango Cheteki azoyemba mbala moko totali regard ya papa ezotala mingi na nzete wana eza na coin ya mozole biso pe tolandisi misu kote papa azotala boye tomoni mama moko azalaki wana azosala ba geste moko lokola moto azosala ba incantation tango papa azotala ye biso pe tozotala ye tango papa tali biso na sima papa remarque ke tomoni ye tango papa akoti na résidence papa bengi biso alobi bomonaki mama wana ngai bi papa toyebi ye papa alobi bokende koluka ye tozwaki na bandeko ya service ya sécurité tozalaki na bango awa tozluki mama wana ti tozwaki ye tovandisaki ye quelque part nde toye koyebisa papa papa alobaki na biso boye mama wana autaki na Angola mama wana bandaki kopesa rapport ya nkamba direct na deuxième monde nde papa yebisi biso boye mama wana alala lelo na nkamba te lokola auta na mbanza Congo bokende kozongisa ye mais azalaki ni na carte même billet azalaki nango te papa Simon Kimbangu kiangani abenga ngai na ndako papa pesaki ngai mbongo ezalaki valeur ya ba $250
na chauffeur papa Piche na uti kotika biso mikole uto leka na jeep papa lobi kende ko bunda akzonga na mboka na ina mbanza Kongo na kanti ba papa etoko bayebi mama wana na banimation tintan ere moko babanda ko belela ina kombo soki motopamba okomona yepe agangi azongisi mama wana tango to juillet to tie na mutuka to komi juste côté ya mbanza ngungu atomboki lokola mutu aliboma na kati ya mutuka lokola tozalaki na mai ya nkamba tosambeli tobwakele mai ya nkamba alala pongi ti na première barrière ya kokota na lufu tango tokomi na lufu mbala moko mutu ayambaki biso wana aza mutu ya 26 asalaka pe na port wana aza mutu ya leta na kotanga service na ete ayambi biso alobi me boye na ye boye aza na mukanda te aza na nini te nga na lobi toye kotika ye po azonga na mboka na ye na mbanza Kongo mbala moko tosutuka tata moko pa ye wana alobi yo mama batindaki yo mission okoki na yo te okoki te moni ndenge baye kotika yo lokola koli omoni bato nkamba bazoveye makasi papa wapi mbongo yaki nango na bimisi $200 na pesi tata wana alobi tokei tokenda na ngai tina po wana bato bakatisaka po kota na Angola asimbi mama wana na maboko asalata o papier moko to ni carte bazwaye mbala moko mama wana akatisi na Angola nde biso pe to tourner toye kozonga nde yango wana bandeko ndenge bapapa bazobenda biso matoi bato mingi bayaka na nkamba mingi bayaka pona kobundisa musala tata Nzambe mingi bayaka na nkamba soki ozwi lipamboli na yo kaka awa na premier poste omona etikali nango ozongi maboko pamba mingi pe tozotambola na mata tolia lokuta ndenge bapapa bazobenda biso matoi tala lelo ezali fête le 16 août depuis 10 heures bapapa babimaki awa babouge te na biso baetoye tokanisa pasi wana toyoka oyo bapapa bazoloba na biso pamba te tango oyo papa lobaki ke seku sekoya ndenge nzembo oyo bayembaka ngekwadi mbuka lepi kuni kuzuka niko nzembo wana nde toyembaka yango mikolo oyo po mupepe eye ya makasi surtout na réseaux sociaux soko oza na kondima te babungisi yo soki oza makasi te babungisi yo bapapa bayaki po babikisa biso ndenge papa bavandi boye nalakisi bango mosapi te ezala papa Simo Kimbangu kiangani ezala papa Mbenza kiangani ezala papa Zako na ndenge mama avandi boye moko te aza na lupango na Kinshasa to chantier bazotonga ezalaka te biso tozalaka na bapapa soko ke na mangomba mosusu okuta bakonza mangomba bazotonga baetage bazosala nyonso bamituka ya cher mais soko tali même papa Zako na Kinshasa azalaka locataire mungana tuna papa bazoteka lupango moko kitoko na ma campagne papa lobi biso toza na mission toyelaki makambo wana te papa Zako a répondanga bongo alobi na ngake biso toyelaki makambo wana te toza na mission likamba kosomba bandako wana ezalaka ya biso te yo monaka papa Simo azotonga ndako awa na Kinshasa na lobi te eso moni papa Mbenza azotonga ndako na Kinshasa na lobi te na yango na bandeko tokomi na tango papa Diangenda lobaki moi commentaire na témoignage nazalaki nango yango wana na komba tata mwana molimo santu amen. Bon, toyokani lelo si esili sinsani pe to salite programme de la ville Lobinin na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo programme na biso ekozalela boye soki papa asilisi complètement atie point nde biso ba oyo surtout tozali na ngambo boye toko libere terrain biso na ngambo oyo toko zonga mukesima poto permettre ba surveillant ba kota pe ba musicien ba monana comme ça papa azui honneur na ye to silisi libondeli mais soki to silisi libondeli biso to telemi kaka yawe akoti na ndako biso to kotikala
na papa Mfumu Mbanza po biso tosi tomesana esika nyonso oyo tokutani soki loboko ekoti na poche te ekende na sani on dirait tosali eloko te. Kimbangisme oye! Le 16 août 2001 biso mingi wana nano tobotami te. Ba oyo tozalaki tozwaki chance ya kovandisa papa Simon Kimbangu Kiangani te moto akufelaki tata. Mais lelo après 23 ans de disparition physique ya papa Mfumu Mbanza biso oyo tosangani banda 10 heures tozali awa tina ngonga oyo bongo tokende na biso ata mwa 1000 francs ya liste to pesa te wana to participer te na malheur ba jeune oye yango wana soki kuna to silisi papa akoti na ye me bino ba ndeko ya concert oye ba ete concert na bino ezali kaka ndenge programme ba eko pesa nga na commission d'organisation bando ipe bokokutana po boyeba lobi kolekela ndenge nini. Mais véritable fête na biso premier jour ekozala lobby, remise de cadeaux deuxième jour ekei dimanche nde lundi to clôturer wana nde programme tokosalela papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Ngai pe na lobi boye biso tosilisi na yaya papa Mbenza nde azotikala ye nde clôturer makambo nyonso toyokani ya Kimbangisme oye bika tokubikeno moko twatonda lusiku moso tutambudi mulumbu kiki kya ndunguno ya batatu banlongo musola kwa seye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Voilà, batata pe ba mama toyoki maye ya ebele oyo tozwi na mokolo molelo le 16 août 2024 jour pour jour 23 ans ya anniversaire à disparition physique ya papa Dialonga na Kiangani. Gardez-vous en place pour repose place. Musique, gardez-vous. En place pour gardez-vous pour les saluts. Salut. Mungi anjikusu batata nwengisi.
nzambi ya zola, nzambi ya ludi, nzambi ya walakazi, nzambi kati kwa bantu ekiese kala yenu kuna zulu abo mumbandu ya beto ko tukala kuni mayengeye paswa tukwana moko mtungula ili sulimi diampa unu lumbu kya nene muna 2001 twakala ekiadi kya kingi data mfumo tu Yesu Kristo wele tusidi ngina bana bansiona kansi mulumbu kya unu kina kya kiese yani wanunga bau batatu banunga bele vwanda fuluki muse tata simunu kimbangu pasi batuidi kilenza inabo nzambi etu wamonsi vina kwa beni tuidi pensiku lusuzenu muze mkia unu jituweni ngolo enza ya mvimba mpiba kululendi mamonsi mawe kila fuluki ya kipapa bikamakala mkutamu beto wabonso no tata mwanda vela tata simunu kimonkiangani data mfombaza mfonte sukisi ya nivo enite vimpi salanga yela kaisalangako katu ya bimbevo munichi zetu pasipacho kurusalila banzi la makongo matatu Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Kongo Angola makongo matatu na munsili nizenge tata nzambi inavoluvuva letuka makongo matatu le adilanza ya mvimba bwabu tuwezi ingi tuwidi nsikusuza zonsono endangu pefweni tusala mpekisana bonso bukwiri program kya papa bika pewa manisina ke bonso kubikidi kyao na bontango ifweni tusala bisalu kale tukintwani mbati kule nsukusunu bika ngo kututea tsabo bonso na nsatu zaku munazola kwangese ye mwana ye tata mwana velela nsamu zange mfumetu Yesu Kristo yozola kwa tata nzambi wase yo ntwadi okutata mwanda wafelela bika wakwa masikilanga munaito kwa yelevu se ye mwana tata mwanda wafelela amen. Je salue, salut. Makambo nyonso si esila kina yango tosilisi pe honneur kasi ndenge ezalaka chaque jour soki toza na tribune kuna bambuta bakomelaka mwa mai yango bambuta basengi biso tokota moke kuna esika ya papa zako na sale wana omela mwa mai na mwa gato oyo babongisi esika bakomelelaka mwa mai na fete musique ekobetaka yango faki bokobeta na bino te kasi bokende kozwa mwa mai wana babongisi bino mpe bozwa na baflitiste le bambuta mosusu oyo bazali na bamouvement bakoral bakoki kozala wana na komela mwa mai kasi yambo tokende kuna esika tokomelela mai ndenge papa de la ville alobaki basani ekotiama oyo nyonso tokoki po ete totia na sani toyokani wendo lukiambo te Thank you.